Patou Samuel Ayemba pe aloba ata Bibli eloba yango. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel leur en délivre. Yaya Pasi. Makambo elekaka na mokili oyo soki ba beteli yo ozokanisa lokola fiction, mais kaka soki komeli yo nde oko comprendre. Histoire ya jeune fille oyo Nathalie ekopesa yo mutu ko soya kosakana te. Nathalie a préféraki to alingaki asouetaki abala bongo mundele. Kasi abale mundele yango azali bongo canadien ayaki en Afrique abali Nathalie akena ye na mboka Canada. Kasi tango akomi na Canada nzoka mundele oyo azali double sim. Akei na ndako ya mundele akuti mobali na ye azana mobali na ye. Est-ce que komi epesi mutu kuswa? Qu'est-ce que Nathalie devait faire? A continuer libala wana to azonga abengi mama na bango na Afrique. Mama lobino mobali na yo asokipaka na biso très bien zalaka kandengo wana. Pona nini mama atini Nathalie azalaka kawana pona sala ni qu'est-ce qui s'est passé? Mama sacrifice ni asalaki yango ekopesa mbilinga chose grave. Mama ya mobali na yo a double sim azali bongo pasteur yaya mukiliza na makambo lisolo oya Nathalie eko tombola yo mokanisi ya bomoto eko réveiller sur tous les plans kota zala branché yango lisoto kosolo yango lilo awo. Oui, ya solo batunyo surtout na Kinshasa akomi po aluka mbongo il faut apostuler akoma député, akoma honorable, akoma bourgmestre. Yaya, vous voulez qu'on vous appelle des honorables? Est-ce que oh bosala bozo honoré mboka, osa vraiment honorable? Merci quand même na ba agent sous ya mboka, lokola ba PCR, ba roulage, ba police, bazali kosala mosala comme se doit. Ta la policier oyo akangi mutuka honorable oyo akoti na sens unique. Sens interdit. Bato bazo koya la sens interdit. Yé sens normal, yé azoya na sens interdit. Ba ebisi okolekate na CPI na maloba ya policier oyo. Soki obalusi mutukate okotuta ngai awa. Oza honorable, tu es censé ya kopesa ka exemple ke ya koza déshonorable boy. Kitoko, force à toi, courage na policier oyo. Tokozonga na ka d'émission ya lelo. Bobaluka. Autant pour na yo président chef Bobaluka. C'est Mibeko ou rien, ou bien Boko tout en awa. C'est moi le commandant PCR Chang. Ou bien Boko tout en awa. Bobaluka. Ça continue la voie générale tout de suite. Bobaluka Boko le kawate. Autant pour na yo Bobaluka. Boko tout en awa. Bobaluka kuna. Pasteur Joseph Mulumba oyo sangwetambola ki abengana kito aimilia ki mama moko pona 2000 francs. Mama oyo ayayi kotia mabonze ya 2000 francs. Ay mama na besoin mbongo na wate longola ngolongo abaluka ye aligaka makasa ya nkembo. Kolo likasa ya nkembo $100 to $50. Ayoka ki impact de l'idéologie là ça yo salaka attention soki eloko na eleki na radio lokole c'est le monde entier. Alika ki bongo asengi pardon na humiliation oyo à Salaki et pas à maman wana et surtout radio locale à diffuser qui yango partout. Pasteur Oyo ya likasa en Kembo à sengi pardon. Tout le misaye tout ça ndengini. Orwaka 2000 francs. Ulonende mkwate mubiazi. Et puis tout le monde te francs congolais. Moi je suis pas pauvre. Les offrandes varient faut donner aux pasteurs pauvres. Les offrandes comme ça. Faut donner aux pasteurs pauvres. Asher, ozali kasanke mbote zonga longwa ama kasanke mbote ifona lo bapona vina na lo ba yaser nayo mais le kasanke mbezate moyana lo bape izate na olinga to prier ce que to ko sambe ngalinga makasanke mbo o biloko kendo pesa ba edu azawan pesa ba John ba situation ba osambelela yo. Écoutez, on soit té na rozwa te yoka yenda mpe na yoka pete ara lisolo jamais lisolo amotema kumam papa yawe kuma papa yesu ni bakuma lamu pasteurs qui m'ont appelé, il y a des évangélistes, il y a des gens de partout ailleurs qui m'ont appelé, pasteur, des propos pareils, parce que l'église corps du Christ est lésée. Au nom de ces dieux-là que je sers, je m'incline et je demande toute la communauté
chrétienne, pardon. Yaya, Nalobanini, est-ce qu'il y a des femmes qui sont filles du diable? Est-ce que l'émancipation de la femme et petite femme automatique au degré Oyo? Une femme qui déclare que n'a jamais soumise à un homme, n'a évité petit passe, est-ce que Basi Aboye, Bazala Kaka, Toba Kominde Belé? Et Kobanga? Ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. C'est tout. Yaya, kobanga kate kosele saka complexité et pas ya bato o balekio na mbongo. Nana ebisio kiyoko iko koma lokola bangote. Yope okoki koleka bangote. Na sepeli na prédication ya voici l'homme ndenge atei. Voici l'homme nzamba mona yo. Talaye. Kobanga kabato babonga te. Okobonga. Kobanga kabato babonga te. Même un serviteur jeune qui me suit quelque part. Même les hôtels, voici l'homme à la télévision. Qu'on a émotionné, Kobanga te zaye lokote. Soko simbizam. Tu peux faire même plus que Ndengo Yebeli, voici l'homme. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pourquoi je viens dire quelque chose à quelqu'un. Koko misenyo sokaka kisite. O ezakis. Bande nyonso etela kaka kisite. Ndeko mobali oyo azali bongo na Afrique du Sud, précisément na Cape Town, azali ko souffrir ko sakanate ye, azali ko luka famille na ye ya na Congo Brazzaville, précisément na Pointe-Noire. Ndeko azali congolais à Brazzaville, azana difficulté makasi na Cape Town. Ndeko yi komona yo azali mutu ali bomate mutu normal, mais sika ya kola les alités et sika ya kolia les alités azali ko luka moyen soki bino à Pointe-Noire botala kabiso mingi botala elongi o soki boyebiye bo contacter sur na radio lokole pona ndeko na bino azana besoin azonga toboyi boyambaye na cercueil ere yango alinga zonga famille na ye emonana tokozongi na oka émission ya lelo. OK. Maman on sait on a problème na compagnie ya zara on a vana na Cape Town. OK, wako tenge na vana na Cape Town. Cape Town on a vana na Clough Street, on a vana na s'appelle l'église à OK, ngeke na numéro ya téléphone. Téléphone on va y va là où nous sommes là-bas. Petit Maïkou. Parce qu'on est donc à idea mon a tout non papier na statut. Dina sibeto na sosange wako tebeto ke sosinga. Tarmuna ibisa tout kuna. China na Cape Town station na kota spa. OK. Ngeke muntu a Pointe-Noire. Ngeke a Pointe-Noire. OK. Vraiment, merci beaucoup, mon frère Laetitia. Yaya, yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo bandinga basalaka makolumikie kasi na ndenga mabete likozaka mune na partie ya 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami mama na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place Elibino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ba sapatu ya ba makolo minene 43, 45, 44, 46, 50, 52. T'as la solution ezwami. Soki wata sapatu ya basi to ya mibali makominene solution ezwami. Asuki wana te mama Rosanta. Eh yaya Rosanta voilà. Rosanta Beauty ya sili wana te ye ateka kapeba oyo. Mais oh ba nga ngoni. Voilà. Omoni hein. Moni Koli outi bongo na Canada et komi la Rosanta. Au moins be sharp oyo. Be sharp yaya. Voilà. Voilà be sharp kitoko. Yo ola bon monsieur okene na feti. Feti.
Ok, na fête isongolo olingo osala unique tala be sharp ya solo yangoyo be sharp oyo et rappelenga époque ya président maréchal Mobutu au comprendre nenga bana ko linga be sharp mingi donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto au fur et à mesure l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi ba sharp te obali ya solo pa ta sharp o la tie sharp boye vous comprenez o la tie sharp o moi chemise on a 4 na veste prochainement au la tie sharp oyo ya Rosanta o la tie sharp awa ozui oyo moko bataka la poche o tie na poche tokozongela ngo au fur et à mesure alors ceux qui ont besoin et à contacter maison Rosanta Beauty place topé plus na bolingi benga bango na numéro obozali komona wana plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotina ya makulolo taraminene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko ngini numéro te benga biso ko na TikTok okota TikTok obetikaka Rosanta Beauty okomona bakolakisa on ba ta be shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango yango ya ndenge wana n'écharpe nango prochainement bon na tokolata yango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tubuzwami na lobaka chaque fois merci na fidélité pe confiance oyo bopesaka toujours na radio Lokole les seules les seules chaînes to la seule émission oyo et ça la radio se réunifier biso nyos tuvanda ka papa na mama na bana bavandi esika moko po okoyoka ata insanité moko awate na suka na ngope osimbi quelque chose biso awa ezalaka pembe na pembe soki mbali boso yo otala biso to lobaka yango chaque fois au s'abonner après ko s'abonner ko bossa na te ko fina cloche ya notification pour na orataka ba programme na biso te évidemment bossa na ka te ko tia ba j'aime pour na ko tia à l'abri émission oyo yaya to comme na opération sikoyo 25 000 abonnés na yebike bino boko sunga talaka ka j'ai confiance na ba papa ya bwania ba yaya bwania obazaka bona radio Lokole tout ça déjà plus de 20 000 mais to qu'est-ce que l'opération 25 000 yaya nous devons agrandir cette communauté radio Lokole TV. C'est une grande communauté. Alors, pour la toko ma ebele.
il s'engage à surtout partager. Tout le monde pembe. Maman, est-ce que vous partagez l'émission? Est-ce que vous s'abonnez papa fiston déjà? Est-ce que vous s'abonnez à la radio le collègue? Tout le monde à la classe d'abino. Collègue nous à Moussala, cousin, cousine, vous s'abonnez déjà. Partagez sur ce secret, partagez. Betaka li solo à radio le collègue partout aussi qu'aux alliés. Betaka li solo à radio le collègue na communauté na aussi qu'aux alliés pour la décoration pas s'abonner. Ce qui est si oyo, baliko finga batu, baliko le moamabe, utonda kaibele, ba séparer ma finga. Kasi oui, c'est vrai, séparer ma finga, mais lobby na yo background pour créer nini pour la bana oyo. Est-ce que komi to soli kaka pembe, comprendre to s'abonner massivement. Comment ça na pété ko s'abonner na deuxième chaîne na biso, Afrique Masolo TV. C'est très simple. Afrique Masolo TV. Quand à YouTube, au komona photo na ngeko bimawana, au s'abonner pembe gratuitement à l'aise. Est-ce que vous comprenez? C'est que bien. Mbotenayo, maman Marie Hélène, maman Marie Hélène, voilà, la première dame de Belgique, maman Marie-Thérèse P, Asa toujours Nabisoana, voilà, la première dame de Belgique, c'est maman Marie-Thérèse. Voilà, voilà. Vous comprenez? Parce que maman Marie-Hélène, la première dame d'Anvers. Si que maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique. Comparez, vous comprenez? Nani Aza au-dessus de l'autre. La bonne sanité, maman Emezola. Merci beaucoup, toujours présente. Ouais. Maman Suzanne Massamba de moi, toujours présente, convalescente. Force à toi. Nzamba Kosala, Oso Bigi déjà guéri. Osa déjà guéri. Vous comprenez? Bon, mais fata peine apôtre Charlie Moubiala na musika, au sentir, voilà. Vous avez la maladie, vous avez la yaya, benga bistu en contact na Charlie Moubiala apôtre yaya, et fata ya musika okozo yango, kozanga ka huile d'olive nda kuna oti. Vous comprenez? C'est que bien yango ekendaka ndengo wana. Na bosanité maman Emilienne Mboma. On est ensemble, il y a papa Richard Ouatouzola, ancien militaire et policier en Hollande. Tout est l'histoire, vous comprenez? Voilà, Ekendaka Ndengoana. Voilà. Merci na partenaire Nabiso Michael Josh où ils ont continué à supporter l'émission Oyo Radio Loco Télévision. Ce qui ont besoin, il y a Kosomba Bilamba, Kolata élégant, Kolata Kitoko Boyaya. Yeba bongo Michael Joss ali wana côté na site Michael Joss au kozwa article ya marque m'a montré livraison à domicile tobo ça na pété na nouveau partenaire na biso Rosanta Beauty et pas wapi soki wataka ba sapatu ya mikolo minene man minene 47 48 50 57 60 combien d'ailleurs ba tout le ko la ba mutombo dikembe ba sapsomba ka ba sapatu ba lataka na Rossanti Beauty et bongo yo otika la sima ta l'occasion yango be champa kitoko na Rossanti Beauty. Vous comprenez? C'est que bien et kendaka ndengwana yaya anti-poison ezali kolingate likambwe salemela yo to salemela muninga pour benganga rapide benganga isiko ko benganga kaka te so de Kinshasa on a na Afrique ba fiston ba anti-poison na pour la na Afrique na mois de juin te yaya kaka na Afrique te même si ko na Europe même na Afrique même en Océanie même en Amérique on peut te triquer au koye bati. A bon attendeur, sali. Voilà. Et kendaka, ndengo wana. Yambo to sur la solo ya pasi ya Nathalie Oyo abali mobali ya memie na Canada mais double sim et pesi pasi mama na ye to lobani azoko encourager yango to mama lokoso ya mbongo casse l'intention ni mama encourager yango to lokoso ya mbongo to kobeta li solo wana awa psina aux attentif kastika to développer moi 2 3 makam omoni bongo na sommaire. Pasteur Joseph Mulumba, autre là qui est la télévision, awa die abandé ko prôner à humilier qui maman moko pour maman wan ay ko pesa mabunza il y a 20 000 francs. Aba ki mama zonga aba taka 20 000 francs. Awa il faut na de kasa nkembo pour na sambela pour na yo soko lingi o pesa 20 000 francs. Il faut luka ba diacre ba pasteur amekemki ngala za pasteur riche. Eh quel orgueil mon sal nzambe kasi lokole les gars qui na radio lokole monde entier etali ba batali ba interpeller au pasteur Joseph Mulumba totali na radio lokole o humilier mama wana sala boy. Oh il sali boy kimia pasteur sepeli quand même mama sala ki wala ezala ki malamu te mais na sepeli na humilité na ye état mosal na nzambe pa bi l'humilité précède la gloire. Pasteur Joseph Mulumba azongi ayekosenga bolimbisi na communauté soki atuka ki motema batu. Voilà comme ça que un homme de Dieu
même si ozoko sabatu, mais tu peux quand même ko sala na miso abatu. Mais yo ba kokanga yo na basi abatu, ba kokanga yo na ba shimboki, na ba diamba, na makambu ya ebele, na ba escroquerie. Au lieu oya osimilier osenga pardon, ozo pelisa moto mutu makasi, c'est ce que nous refusons dans la communauté. Dans la pasteur oyo asengi pardon, à reconnaître babé naye quand même na ebité. To limbisa ye ou bien ça neni. C'est à vous de juger. Landa pasteur Joseph Mulumba. Et puis tout le monde est 3 francs congolais. Moi je suis pas pauvre. Les offrandes il faut donner aux pasteurs pauvres. Les offrandes comme ça, il faut donner aux pasteurs pauvres. Acher, on a des cassans qui aiment voter, longwa. Ama cassans qui aiment voter. Il faut que nous prenions vie dans le bayaser. Mais les cassans qui aiment voter, moi, je ne vais pas payer. Na olinga to prier ce que to go sambe ngalinga makasa nkembo o biloko kendo pesa ba edu azawan pesa ba John ba situation ba osambele la yo. Écoutez, on soit té na rozwa té yoka yenda npe na yoka peti ara lisolo jamais lisolo amotema kumam papa Hey Yahweh kuma papa Yesu ni bakuma lamu. Pasteurs qui m'ont appelé, il y a des évangélistes, il y a des gens de partout ailleurs qui m'ont appelé, pasteurs des propos pareils, parce que l'église corps du Christ est lésée. Au nom de ces dieux-là que je sers, je m'incline et je demande toute la communauté chrétienne pardon. Yaya nalobaka chaque fois bato ebele babenga kanga papa fiston olingaka mingi kotia ba extrait ya prédication ya voici l'homme là oui voici l'homme parce que makambu tata oyo ateyaka alobaka makambu ya solo yaya totika ba divergence dans toi landa makambu ya solo ba na sepele makambu ya lobaki na zuka moi extrait botala pour na encourager bino ko fortifier yo muto na difficulté yo muto se sentir faible par rapport à bato mususu ezalaki na pays du peuple alobi nini yaya kobanga kabatu oyo bazala mbongo te kobanga ka mutu pour aller à la télévision au moni asa danger ye couleur ne kito couleur d'origine ya oyebite ka vato le la télévision ba tchaka ba poutre ba se maquillaka surtout ba la basi pour ob makito ko la télévision topé lelo nazana mituka nazana ba jeep nazana ba mituka bonno surtout na ya oui qui te dit que ceux qui mutana ndengwana yo okoleka été patience. Chaque chose a son temps. Vous savez quoi? Prof Nabisu à sociologie, logique, pardon. Bangala, que je salue en passant, prof Bangala, na Ista Mouchetoufil. Papa Fiston, vous allez rappeler Mouchetoufil. Mouchetoufil, vous comprendre, ingénieur tout fait. Vous comprendre, c'est que bien, Kendaka, Ndengouana. Alors, la vie, c'est comme quand tout le monde mange. Vous mangez en famille. En communauté, avec la famille, avec tes soeurs, toi, avec les amis. Quand vous mangez, chacun a son temps, a son air pour la toilette. Ça rend des moines. Vous voulez ensemble, mais les toilettes, nous t'en donnons. Il y a botani ensemble, mais aussi que là, quand c'est moutouna moutou lumière et coupé là, n'attend on zamba à comme là. Asaï là, Kobanga de ceux qui moutana mbongo, au monde extraordinaire, au koyape au kolekaye. À l'époque, tout le monde a régné pour sakanate, les musiciens. Mais les lois, Fali, Bima, n'est-ce pas? Faire, Bima, n'est-ce pas? Maestro, Fabrigas, ainsi de suite. Yaya, vie et Zalakandengwan. Politicien, Ganga Kala, Touyebaga, Basala Combo, Oba, Sali Combote. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Il faut suivre. Suivre la prédication, Oyo, attentivement, Tozonga Souche. Kobanga kabatu babonga te. Okobonga. Kobanga kabatu babonga te. Même un serviteur jeune qui me suit quelque part, même les hôtels, voici l'homme à la télévision, qu'on a émotionné te. Kobanga te zae lokote. Soko simbinzam, tu peux faire même plus que ndengo yebeli voici l'homme. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pourquoi je viens dire quelque chose à quelqu'un. Koko misenyon soka kakisite. O ezakis. Bande nyon so de la kaka kisite. Ezana batu basimba mbongo.
ebele basambela te bakotanda kwanganga te me babonga parce que la nature elle-même etombolaka bato pe ekitisaka bato. La nature elle-même, la nature elle-même. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un qui peut me dire quel est le genre de prière bakoko na biso basala pour que le Congo soit le pays le plus riche de l'Afrique. Ils avaient fait quelle prière? Le Dieu qui a mis tout ce que nous avons, il a aussi des choses qu'il a placées en toi. Même Yambuyo Yebaye, même Yambuyo Bongo la Motem, n'ayez pas déclaré, quel que soit le combat et kolanda yo, batu bako sala yo zua, ba combattre vie na yo, ba combattre église ton ministère na yo, ba combattre commerce na yo, bako chanja kamukanu na nzambe te, yo eza yo, bako kiko tonga yo, ko critiquer yo, me bako longo le loko eza na kati na yo te. Nalobaki yango ne bandela ya. Il faudra pas continuer à appeler tout le monde honorable. Topé tout le monde à lingi honorable. Vous voulez être appelé honorable, mais c'est que vous faites comme travail, et ça travail à déshonorable. Ils ont fait ça pas si tal awa namboka ngumba Kinshasa en plein boulevard yaya batu ba otabwa na sens unique ba okende normal sens mo ba okende kasi ndeko oyo soki alobi pas ali député liboso lobaki atali député et puis ko lobaki comme bourgmestre commissaire des zones ya commune on n'a pas spécifié. Kasi son n'avait pas quitté baninga basa à laquelle le leba holanda nesto hier a créé un embouteillage aya sans syndicat ya makambo e aussi la te na sepeli na roulage oyo a telemis ba bi honorable que ça soit honorable ya nini député ya provincial to national bourgmestre ministre okozonga kota na mulongo lokola ba surtout na kolungwa awa te sinote soko lingi oleka awa tutangai. Merci, bravo à toi ce policier. Tout le monde est à l'époque policier mo doka roulage akangaka Mobutu ndengwana Mobutu à l'époque papa Mobutu a autant moi la sens unique de toka li solo a telemisaye akangaye. Ba ma bena sabuta habité a osala musala comme c'est doit. Voilà ba policier à boyer ba agent à boyende tout ça na besoin na bango na mboka au Congo démocratique mais tenez bon, le Congo va redevenir Congo. On va récupérer notre place. Plus tard, Congo comme ça première puissance économique du monde. Ono ya mvoluzi kimbangu. La lobby yangu. Tala image oyo. Et pour révolutionner yo. Puis pour ça au mécanisme madame. Force à toi ces policiers. Suivez. Boba Luka. Autant qu'on a eu un chef. Boba Luka. C'est mi beko ou rien. Ou bien qu'on tout en awa. C'est moi le commandant Besser Chang. Ou bien qu'on tout en awa. Boba Luka. Ça continue la voie générale tout de suite. Boba Luka bokole kawate. Otapo na Boba Luka boko tutangawa. Boba Luka kuna honorable. Et comment dire honorable faut que ça s'ili. On se sama na auditorat. On se sama na auditorat. Boba Luka. Boba Luka. C'est un ordre. Boba Luka. Tu devais rouler comme tout le monde. Monsieur, on a mis Balayo. Kende Koebisa honorable Anna. Majora Telenia Lobie, Moussala Naël Ali pour faire respecter Miteko. Chauffeur, allez Baluka. Téléma. Eh monsieur. Téléma, pas toquer. Monsieur, on va là. Et va voter qui va comme voter assassiné. Bourgmestre, alors honorable comme bourgmestre. Attends ça Miteko, Baluka Kula. Baluka Kula. Et puis c'est major on a bien Moussa les a fait faire respecter la loi ou rien. Baluka boy monsieur. On est où là? Tiens. Oh, mtu balao. Bourgmestre. La communauté escorte. Attends, la chance.
ndeko mobali oyo na Afrique du Sud précisément na Cape Town azali ko souffrir bomoni wana azali mutu ya liboma te azali mutu normal mais difficulté je ne sais pas akoma na mboka Afrique du Sud ndenge nini akoma Cape Town ndenge nini ayeko sa den mais ce qui est vrai que ndeko oyo azali ko souffrir bandeko na ye bazali bongo na Congo Brazzaville précisément la Pointe-Noire ye pe azali congolais à Brazzaville à Leli azoluka bandeko na ya pesi kombote eloko moko te mais soko moni visage na yebike na radio lokole télévision awa batala kabiso ebele na Pointe-Noire ebele na Brazzaville tala elonga ndeko o soko yebiye bien se bandeko na ye ba contacter biso na radio lokole pona ndeko na bango azonga to boyi ndeko aba dozonga cercueil yango azana difficulté alingi azonga na mabele ya bakoko na ye epai na bango bosunga panza message oyo panza émission oyo poye comme bandeko ona Pointe-Noire Lise Maimona boyebi ndeko te panza oyo po bandeko na ye ba monana landa OK Mon observe on a problème compagnie on a vana na Cape Town. OK wako tenge na vana na Cape Town. Cape Town on a vana na Proof Street on a vana na s'appelle l'église à OK ngeke na numéro ya téléphone on va y bakia ou nous na ba petit maïkou parce qu'on est donc na idea mo na tutaka na papier na statut dina sibeto na sosange wako tebeto ke sosinga darmo na ibisa tutukuna china na Cape Town station ko taspa. OK ndeke muntu a Pointe-Noire OK vraiment merci beaucoup mon frère Laetitia. Yaya batindelinga extrait ya émission oyo edekayi quelque part il y a une femme une très belle femme jolie dame qui défend abi elle ne peut pas être soumise à un homme il pas là 50 comme il se doit et pesiga mutu ko soit na lengi ko lobate et pendant que basi musu reconnaît la valeur de l'homme qui est l'homme même musu bango etali kutu bango te na yebiti ko benga la fille du diable to aza la fille évoluée nga epesinga mutu ko soit ba dire wana na kolobate elle n'est pas la seule ba na 2 3 wana la lingi to tala ensemble na bino et bon to zonga nga na conclure te bino moko ta conclusion tikila so commentaire wana landa. Ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. C'est tout. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça, depuis, tu n'es pas marié. Voilà, bon, après, c'est pas non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Un homme peut t'apprécier. Laisse, ma soeur. Même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non! Vous allez parler. Vous allez parler. Moi, mon mari là, c'est mon roi. Mon mari là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Volontaire. C'est moi-même. On se soumet à l'homme qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir femme, qui fait qu'on est épanoui, on est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Ah, mais volontaire et naturelle. Mais, non, quand c'est comme ça, tu ne dis pas, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas un bras de fer. Nous ne sommes pas égales aux hommes. Moi, mon mari n'est pas mon égal. Mon mari ne sera
sa femme, on a retiré dans sa côte pour me faire. Donc, je suis en bas, mon mari en haut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Patrick. Ya tokobete la osika boeli solo ya Nathalie na epesi ngai mutu ko so pour na éviter où se situer kasi mutu azali mwana laka ne lobaki ne bandeli. Les malins atteignent souvent les justes, mais l'Éternel leur en délivre. Mais ça la capé est forte pour que la terre promise, ils allaient kaka Europe, mais ils allaient ici au nord surtout au moni, au se sentir à l'aise ici au se retrouver. Il y a une terre promise pour nayo. Ya pas si l'histoire ya Nathalie. Nathalie azali qui est quelque part en Afrique, na famille à Nathalie, bazalaki je crois 5. Nathalie azalaki demandé qu'on ya basi, azalaki demandé qu'on ya mibali. Alors je me rappelle Nathalie tangouye a kokisaki 5 ans. Papa na bango akufaki. Boye ba famille africaine ba lingaka mingi ba coutume. Alors tangu papa na bango akufi, papa Nathalie akufi, maman Nathalie atikali ye moko na 5 bana ayebite ya kosala ndenge nini. Et puis maman alingaki atika na famille. Coutume ya ba Nathalie eloba boye. Et ça normal soki lokola mobali ya kufi. Alors leki ya koko ya ba Nathalie, leki ya koko ba Nathalie, c'est-à-dire que papa ya ba Nathalie koko na bango, comprendre hein? Donc papa ya papa Nathalie koko na bango non parce que leki ya koko na bango. Asapeka koko na bango, koko ya leki, comprendre hein? Voilà, asa na droit ya kozoyer ba continuer lokola kaka na tribu ya baluba ndeza la ya kufi leki akozwa mwasi ya topé mwasi ya leki pona ba continuer libota ezandengo batu ebele basala pende mwana to condamner bango te zali coutume ya batu na batu. Alors maman ya ba Nathalie elle était obligée d'accepter parce qu'elle était à okende wapi ndenge ya ndimaki. Alors koko na bango ya mobali ya mwasi asepelaki makasi ndenge maman ya ba Nathalie alingaki atikala akoma sikoko mwasi ya leki ya koko doki koko na bango ya leki. Comprendre parce que leki ya koko na bango mobali ndimaki. Alors leki ya koko na bango wana o azape koko na bango azaki na famille na ye. Azaki pe na mbongo abandaki komona mwaka tuku bianza boyebika batambongo nde bazalaka ndimi andimi kozala na bango Nathalie abandaki kosokipe na biso très bien lokola kaka ndenge papa na biso azalaki ce qui était normal ça avait très bien pour moi to bango la teto komaki kobenga ye au lieu to benga kaye koko to bandaki kobenga ye papa po ndeko pa devoir nyo surtout abandaki ya para biso ya mo alali wa des jours ake et pa na ye kuna donc akomaki kokabola ndengo wana bref tozalaki kitoko ya kosakana te. Au fil du temps, c'est kitoko mingi, tant que tu as 22 ans. Na 22 ans, papa na biso, koko na biso, akomaki papa na biso, akomaki mbana na biso, aïe kokufa. Tant que kufi, to poussa na mwandambo, to poussa mwandambo déjà siko, kaka ndeza laka, ngala ba ambition na ngala utana ba film, ba film mingi na mona ka batumi na sepela ka mindele makasi. Na lobaki ngana kobala mundele ezana bato ebele balinga kobala mundele yo botala ngana obala ngamwana ngafa bala ka mundele ngana kobala ka mundele mundele na saini mundele za mutu lokola kola mutu nyoso tu o comprendre c'est que bien bato so bala mundele mbote na bino o combien c'est que bien yo kali solo. Maman Solange de moi, l'Allemagne, maman Sola de Bundes, hein? Maman Solange de Bundes, ozoyo kanate maman. Yo bana babana mindele trop, comprendre c'est que bien ozoyo kanate maman solo lako. O combien c'est que bien kenda kandengo wana maman Solange de Bundes. Moi Sinzambe. Papa Fisto la sayek maninga na ngai. Kama solo ndenge ya liwana muninga na ngambo ka yabisinga eza na site moko boy soko côte na site wana. Au poster photo na yo console mindele sur la mobile au couper sa catégorie mobile oyo lingi alors au poster un son mobile indien mobile internet za makambo internet oyo ezana makambo tout l'internet wana papa fiston bref tellement la linga ki mundele na ji photo na ngai pour la précision moi j'étais moseka ya kosaka te do Nathalie azalaki moseka azui photo na ye a poster un moseka wana tango a poster photo ça n'a même pas fait 2 heures du temps ba candidat ba bimi ebele ya kosaka te
Ba mindele kaka, oh, en tout cas, tu es jolie. Moi, j'étais papa fiston, nga so moni nga pe vrai chéri à kusakanate, na sa pembe. Pembe, brado, tailo, vandam, moi si de moi si, vous comprendrez? Yewana. Nathalie pembe à kusakanate. Moi si de nzoto, moi si nzambe, vous comprendrez? Et qui n'a qu'un dingouan. Na ngapa na poni, parce que vous avez la situation où vous avez poni, à côté de la photo na yepe ngapa na sélection taille oh na sepe na mundele mo ala kiwana yepa do un bel homme biceps makamutu kaka ndenge ba petit quartier ba lingaka komi c'est que bien kenda ka ndengwa tout cela ba j'aime quoi ya ça ba j'aime pour émission za de bandeli liso za de bandeli pour yoka ya minene aw ngapa na sepe na yi alors excusez-moi. Mundele on a s'appelle na ye azali bongo canadien. Ye pe a s'appelle nanga to bandi ko solo là, et quand ta Facebook to commit na groupe na WhatsApp, tu vas passer par numéro, c'était très bien. 3 mois après papa fiston, Mundele wala longa Canada aye pa inangai. Aye kotala ngai e pa na biso na Afrique awa. A loué pour hôtel to fala ye pe na hôtel à Kitoko, Hilton hôtel en tout cas, ça là qui 2 semaines. Tant on a 2 semaines en tout cas, na kanaki na bala Mundele mais Mundele yepe mutu a sisa yikimo seka. Est-ce que vous comprenez voir c'était très bien pour sakanate. Mundele a tikeli ngambongo na présenté par maman, tikeli pe maman katuku bien ça c'est bon. Mundele a bloqué na koya ko zonga. Na maman ça ma mariage. Mundele a ki ngana tikali to so la rappel comme to so la normal voilà. Papa fiston 3 mois après to lingala ki après 3 mois, Azongi 3 mois après, ça fait 6 mois, n'est-ce pas? Mundele yango ayena maman na bango. Maman na bango ayena maman na bango. Partant ayena maman na bango. Basali makalo sur mariage. Ba pesi, ba prédote, en fait, mariage normal. Ça va? To ba na ba démarche, ngana kei, yopo oya kolanda. Papa fils de ton Mundele a kei azongi. To bandi ba démarche, ça fait 1 année. Et ça là qui 1 année seulement, ngai naye kolanda Mundele. Ba pesinga na ambassade à Canada, visa il y a 2 ans, visa à mariage. 2 ans. Tant on a commis à Canada, l'aéroport, muto ya ko ngai et ça là qui mobile na ngai Mundele ya canadien wana na mama na ye. To komaki avion kitaki kuna zaki na robosa na msaki ba 9h30 ba ngomo kuna tanga avion kiti konso. Parce que ngai mobile na ngai abi ake musala na keye pa ya mabokilo po na yeba ki est déjà tangaki. Na tanga ya ki na mariage na yeba ki to kela mabokilo za Mundele to kela ekuna mabokilo ala belinga elle me met tellement au condimate gentillesse. To lambi to solo le abisi ngomode ale oza mwana nanga tuka za fa induc nanga ifo batela ye ndenga sepeli na yo nga pe na sepeli koso ya linga ba africain do très bien pour sakarate. Tant qu'on va 19h mama bokilo ya Mundele canadien asinga yo okolala wate il faut okende kolala et pas ya mobali na yo. Ce qui était normal non pour na yaki libala. Avec la bintu ko mobali no ya pa ya kozwa yo. Et le gars qui a 5 minutes, mobile a sonné kuna côté aïe, parce que les blocs voilà aller dans la ici à la jungle après, to kota mutuka to kei. Quelle belle maison, avec la ndaku ya beaucoup. À côté, na bonda ko kitoko a présenté nganda ko costomate na chambre likolo, ta la chambre munene papa fiston, mbetu na yawa king size. Ta la mbetu munene, ta la karanga na Afrique na besta wala na mbetu double double. Donc, mettre des personnes, mettre king size. Est-ce que là, on va mettre king size? King size à Rachel, hein? Au combien? Voilà. Mais je qui m'a na queen size, mais king size, c'est pas de là n'importe qui. Talambe tout mon nene. La famille, en tout cas, c'est bon. Oh, pas ni betu mon nene, boy. Habiter, nga nga betu mon nene, pour la confortable. Oh, c'est vrai, pour mes amis. La fin du piora, tu fandi. Quelques 10 minutes plus tard, oh, namona. Mobali mosusu a fungo di chambre à côté. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Chose étonnante pour ma fille. Tant on va à côté aïe, a pesi mobali nanga bisou ya munoko. Ah, voilà, oh, maman n'a pas mon ah. Oh, film n'a pas mon ah.
Voilà, oui, en tout cas, on doit t'expliquer ce qui se passe. Voilà, tu devras t'habituer. Nengaza awa ngana balio oza mwasi na ngai mais ngabe naza awa naza na mobile na ngabo oyo azali mobile na ngabi quoi abi oui makambo ele kaka ndengo wana donc neza awa ngana kobima na yo mobile na nga akobima na ngai mobile na nga oyo wala mobile na yemda oloba mobile na nga peso ka linga bima na yo akobima pe na yo ya prompte biso vivaka ndengo wana parce que différence soki ngana kobima na yo za mwasi na nga normal kasi mobile na nga oyo soki linga bima na yo il faut bima na yo ka par derrière parce que soki en foi de quoi soki zemi to retard pour to yeba ke mwana azali ya ngai elle n'en revenait pas abi ça c'est quoi ça tellement awuti na Afrique a commis na Canada ebi mutute donc amona ondengo wana doki elle s'est maîtrisée pour basi à maîtrise bazalaka a accepter ondengo wana papa fiston na savait accepter ça ndengo wana et bana ko ça ndengo wana quand je suis arrivé au Canada chose grave na sali une année na salaka la téléphone ti na salaka randa cet homme là s'occupait de moi très bien et puis tu m'as dit ça ndengo wana na mobile na ye to manasima ye moko no moi je fais 2 ans papa fiston une année 9 mois quelque chose comme ça zemi banaye ko mona nati zemi banaye ko na nozo zemi te tant que boko to ba 2 ans moko boye aller na ye ko koma na retard na si mobile retard ba ke kuna na hôpital ba confirmer que non ezali retard mobile était très content parce que pendant les 2 ans wana na ba mais maman zawa pila ki tata maman bokilo na qui n'est pas maman bokilo pour expliquer makambu oyo oh non maman ça bizarre occupé en tout cas il me donnait pas la chance na ça na ndako très bien kolia ko badoki ko bima koute Canada ça dit 2 ans mais na yebi ya fa mutu moko te ba congolais ba yebi ngaité ba africain ba yebi ngaité tant la comme ce qu'on a retard ndengwana allez mobile na ngai ko zo sikoyo téléphone na ngai aye ko zo téléphone na ngai pardon aye ko sombela ngai téléphone taka so asombeli nga téléphone allez na bandi ko benga ko soana batu console surtout wana avant manga pa mama na ye tant la téléphone mutu ya liboso na solo na ye mama na ngai na Afrique na benga mama oh ça fait un bail ah boni o ko na raté non maman tout ça très bien maman nga na bengio awa na so makam oyo nga na ya ça fait longtemps to solo na benga kate bien promettre nga solo na mobali na yo benga nga to solo très bien Canada ba français n'est-ce pas ay mobali oyo a beteli mama li solo ndenga na beteli yo alors hier ça na mobali na ye pas ça na mobali donc bazali ko la 3 personnes marandengwana abi papa fiston je croyais que maman a kotomboka koloba bima na libala wana c'est quoi ça e kolongola abi oh na kamwe maman la ça abi oh mais moi na ngai eloko nini ma bezali wana est-ce que webike pendant 2 ans mobile no atindela nga mbongo chaque fois nous avons $300 $500 atinda kambongo il s'occupe de moi très bien alors eloko nini grave ezali wana zala kaka wana eza sacrifice oyebi ke ngata kozalaki bana miki wala mama a rappelé qui a dit ki benu mama Mylène Mboma omoni makambo mama mpesa nga mutu ko so yango yo mama Marie-Thérèse la première dame de Belgique omoni makambo mpesa nga trouble yango mutu ko so mbote na yo Tizo Lushombo ya mama Franc je valide un prince à New York ke ndakandengo wana na bosanité Théo Ngando Chilamui na leader na Cape Town boka na boka zalba leader nango je valide Théo Ngando mutu mbongo na Cape Town okomi Trésor Massa na Durban homme fort mutu mbongo na Durban ekenda kandengo mama yebisi ngai tu te rappelles quand on allait na 5 ans papa la bina kufaki j'avais pas les moyens j'étais obligé d'accepter votre grand-père à comme au bal nangai pour naka bino bo vivre très bien et ça sacrifice on a salaki pour bino pour ça la bien le niveau comme yoana yango pe komita na yoshiko ya ko la sacrifice pour la biso na famille to vivre voilà comment est-ce que maman sacrifie la vie de sa fille pour na bonheur bango il faut ça la nego wana pour la biso vivre yaya et donc il y a certaines familles oyo ba exploitaka ba sacrifier ka famille ande vie ande ko na bango pour na bango ça la bien o comprendre ndeko na bina kena poto
Attends, la France, Belgique, Afrique du Sud, je sais pas, Angola, Wapi, Congo, Brazzaville, États-Unis, ne quoi souffrir. Le coup là, de l'activité awa. Mais maman a souffert awa. Te koyate, ça n'a pas donc pour d'abord ça a fait plaisir. Tout ça a en Afrique du Sud. Ça a fait plaisir. Tout ça a yaya na poto. À la France, Belgique, Suède. Tout ça, professionnel, moi, je ne comprends pas professionnel, pas professionnel, toi, professionnel. Mais c'est votre professionnel là, il souffre, ou elle souffre, il y a zonga, bon, l'ingité pour le coup, bako se cabine, il y a la pota zonga, maman Oyo, a ébissi moi, a se sacrifié pour abonner à la famille. Papa Fisson, j'étais abattu, n'a s'est maîtrisé. Alors, je faisais semblant. Il y a vie wana, il y a s'habituer à la vie wana, mais pas si dans mon thème, j'avais pas le choix. Et c'est quand même wana. Tant que mon père est mangaye pas maman na pas maman Bokilo, a annoncé bonne nouvelle. Maman Bokilo a joui ingay à quel hôpital pour la deuxième test va confirmer que Ezali Bongo, en tout cas, n'a pas en retard. Maman Bokilo, to solna na beteli maman Bokilo vi oyo et le karalanda kukuna. Chose grave, papa Fisto, nzoka mabokilo na ngai ayeba kine makambo wana abi oui. Na yebi fi ya mwana nga ndenge ezalaka. Mwana nga za double sim. Ye azalaka mwasi, azalaka na mobali na ye. Ozokamwa ba famille bele na Canada bali awa na Canada bazalaka ndengo wa mindele. Omondi ngai awa na sa mama pasteur le mabokilo za mama pasteur na congrégation bo mwana na ya za double sim. Pas si, dans sa pasteur, mais j'ai tout fait, je ne pouvais pas changer mon fils, alors, la chance que j'avais, moi si na ngona Canada a okoluka na Canada aya mundele aya bakombal na double sim akolingate, c'est pourquoi on a parlé, c'est que luka moi si en Afrique. Le col africain, moi pauvre mouké, balinga koya poto, balinga makabebele ya tala ndenge ba tuza kabiso. Soko soluna ye OK to balie tango akokoma déjà awa amoni ka komi na Canada. Akolinga suko zonga simate elle va accepter ba africaine ba zakala mutema minende ke mindele. Donc ma fille, tu es déjà enceinte, moi je te donne ma parole. As homme de Dieu na pasteur. Na kosala tout aux ala heureuse. Et puis secret oyo. Pasteur, ma pasteur alobaka ya mon église te bomba yango ye moko pour la famille na ye ataba tu église ba ye bakate couverture wana yango akene ko bala mwasi na Afrique. Ba bi ke moi na bala mwasi. Donc on a double sim. Et puis si passe. Au fil du temps, papa Fisto, au fil du temps, tant vous avez encore 8 mois, 9 mois, alors non ah tango komba ba 6 mois 6 mois moko boye Nathalie akepa mabokilo na yabandi kosola mabokilo a proposé ko mwana na yabi non ndenge comme 6 mois ye force la pana ngai awana la dévolution ya zemi oyo ko na mama ti akubota moi na kune ya double sim abi non y a pas de problème. Donc, nous avons une mission au maman au Tinakinga. Yo, nous avons une bala moi, na bali moi si, abota moi et puis yo a robota moi dans quelques temps. Donc, nous avons prompté na kokisi oyo lingaki. C'est comme si moi na etala qui était hier vina ya azana mbal na yeba mbal c'est pas un problème. Pour la ça, acha maman na pente, na suscité. Ya moi gagner ko bala moi na accomplir mission. Nathalie pas dit qu'on va dans cour de si 8 mois ba keko na échographie sous ba ko mona échographie ba elle a dit que bazaba na mapasa li susu moi si na mobali. Alors la maman était très contente ma beaucoup bien en tout cas nzamba sungingai j'attendais na la botaka moi na moko yewana o ya double sim na sambelaka pa nzambe sambelaka moi na ngala changer mais je ne pouvais pas mais nzamba lugi moyen mususu pour na mwana bota na zota koko moko ya mobali o za héritage makam oyo o na za moko ba pesika sko bibale en tout cas Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Tango ba annoncer mbal ba sepeli ya ko sakarate. Alors, tout le monde a qui visait à 2 ans, visait à des coquines. Moi, je suis là, ça va, ça va, ça boti. Comme ça, nous avons s'occuper de la cocolanga, yo to libéré yo, ok na yo. Mais tout le monde a qui n'a bino.
Nape na bane ko linga mbal na ngai malgré ki dube sim na ko linga mbal na ngai mais ngana okende ngai c'est promettre soki olingi okena yo mais ko kende ngwate soko ke yo moko oyaki pona mariage et pour cela difficile ba renouveler mukanda na yo zela soki oboti alors la sima bana ozi mukanda osa nini okotala libre osala vie na yo papa viso na kata ko so na famille na nga pour bango intérêt et puis mobali yango a konta ko sunga famille na ngai na ndenge na na kata ka so pour ni mara ki mama ko pesa nga baka ko poso na moko famille so ko tala ba famille tu peux te détruire komi est-ce que komi to solika pembe to kota ko to wana te effectivement tango Nathalie a ko bota bana ma pasteur conseil était très contente conso alors Nathalie abi moi je priais na osambe na nzambe na sala ka ba jeune prière te na corona na Afrique na nego sambe makasi penate mais na sambe na nzambe ka loko ya na esa kabino moko ko luanga te pasteur ça la délivrance est-ce qu'il faut que pasteur asambe la yo tu peux aussi t'ingénier toi-même au sambeli nzamba koyoka prière na yo soza mwana ilaka ay papa fisana bana ko sambela kaka nzambe alukela nga solution nga na boti ka baba boti azwa bana atika bana na yeba ngomoko na ke no sala fina nga ke bana nga bala quelque part jamais nzambe salaka ka pona sala bana ngai sa prière na zaika ya ngwa tongo midi pokwa papa fisana tongo na boti ba pesa bana ba poussa la moi 200 euros bouillés et puis te libérer au sous. Entre temps, tombe la boti processus de renouvellement mukanda langa ezalaki. Nzamba eko sala nga grâce pa fisto tangu bana na ngai ba kokisika ka 8 mois. Na ebite nzamba yoka ki prière na nga to nini. Mama bokyo na nga ma pasteur apika crise jour moko bouillé AVC et bétier azui AVC wala bakiona l'hôpital batali boy moyen batik la sous garde ya mwana ezate passé ba déjà processus wala za garde ya mwana ngaba libérer ngai moyen ko tikela mutu azala na AVC garde bana ezate alors il faudra chercher quelqu'un oyo aba s'occuper mwana ngaboko mama la bango j'étais là papa fisto infirmière ka otote mama na baboku na ndaku na tikela pe ko divorce na mbal na ngai ti mobali na nga wana alingaka bana na ye na ko bafana pa mabo kilo nga pe na mbali na nga soko ye asa mbali na ngai tozalaka mo fete sala ba pa asa mbali na nga na fana pa mabo kilo l'état canadien akoba ko futa ngai mbongo pona kengela ka mabo kilo tala lo bani est-ce que nzambe o kilo sambo na ngai tiango ba chaque fois les malheurs est bon donc so ba ndinga na malheur ba ndinga so ba na joie est-ce que prière na ngai et ça la ki nzambe abeta mabo kilo AVC ponga na tika na bana ngai na siko très bien na ndaku ya mabo kilo na sa lokola nga patron kuna doki nyonso tout kitoko mobala atinga kabiso mbongo donc on est à l'aise maintenant nous kaka na bandi ko so la famille pour répondre so na mapesa ki et pesa nga mutu ko so mobali wana asokipa kaka la famille tilelo papa fisto tala bali so nanga yango wana balobaka na circonstance nyonso tout to kumisa nzambe nzambe oyo kilo sambo na ngai mais le sambo oyo esaliki est-ce que yango muté frappé mama bokilo AVC to nini kamunuko mutuko swa pasi ya kosakate ya ebongo yo batu ebele baza kurumana bazo vivre kuna na mabala non seulement Canada mais soit Canada mobala mobala za ka double sim akoye baté mais lo sambo kaka to ba ni mona masho lo sambo futite lo sambo futaka ya lo sambo epola kateo papa fisto yemba nzembo kale to yemba yango kala to yemba yango ba circonstance tala to ba ni lo sambo futi mwana mwasi o to nini tikila su commentaire kuna soko zala ki yo o sala nini olinga ko kima olinga osala nini na deza wana so sa mukanda alinga ko botre ngene compréhension to yinga okende wapi akomi siko na référence akomi na adresse tala li solo ya mwana mwasi o Nathalie esuki awa et sala ibongo na Canada. Merci bandeko bonandi biso bozala ki ebele bo partager chaque fois surtout beti di solo so que mone sungio te peut-être e ko sungande ko moko songolo e sika moko pakala yango to senga kana yo o partager toujours yo muto ta biso so la besoin to beta di so na yo benga biso ko bengi biso ozu biso te komi tung samate tikela biso audio
tokoyoka audio tokobeta lisolo kaka ndengo litobeta yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki pe oboyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionner ndengo wana ozana maison na yo boutique nyonso tu oyo tu olingo sala alimentation o business na yo et publicité eleka na radio Loko TV tu seras le bienvenu benga biso okosola service commercial et kosala ma ki toko. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Kombo nangai fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. Vous aussi vous s'habituez déjà vous bien Michael Josh. Logo to griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ya sécurité nyon surtout non besoin kota pas Michael Josh au komona yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Till le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko sobo ba montre talaka montre water résistance montre Oyo okoko tona kata mai okoko polo na mbula okoko soko na mbula na nkona plage ekolongwate confort benga Michael Josh pona ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata partir à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen kokota na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continuer au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndingo wana pona yo muto mitungisa ma poison na nzoto to bateli yo poison to yo ke affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya fabi to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to loba kité tolobi. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjoro